bate bobanga nini bolo bate bapasi ya boye bomona te toloba o toloba te tokovote lisusu tokovote lisusu bino tokovote lisusu bazo. Botemingi Bandeko Balandi aux urnes, émission Italie processus électoral mais aussi démocratique Nambo Kanabiso, République démocratique du Congo. Tozana Essengo, na canal Kin Télévision, a proposé bino numéro Yassika. Et numéro Yassika, c'est vrai, Toza Kopé sa maloba na acteur politique, ba oba participer à un processus électoral na Mbo Kanabiso, ko dresser bilan et un processus Oyo, première partie na yango selon Mokondi, la commission électorale nationale indépendante, ils ont comme Nasuka avant ba élection locale au Ezali et Koya. Alors, lelo, to sepeli, sur demande Nabino d'ailleurs, il y a Koyamba, Oyo, Bolingi, Boyoka, Ezali, Jean-Claude Baïndé, Etafe Eliko, Oyo, gouverneur, Yakala Topé, gouverneur honoraire, il y a province, il y a Équateur, Lelo, Azab, Azobengaye, Nabatunaye, Mingyo Balingakaye, double brassard, parce que élu doublement, député national, mais aussi député provincial, pour la sénatoriale, à Nizongisaki Mwasima, P. Azalaki, candidat gouverneur de la province Équateur, mais finalement, n'est pas actualité, à Longolaki, candidature naïe. Alors, Lelo, tu dis justement, Solanaye, Jean-Claude Baïndé, Oboïd Malamou, mais quand vous expliquez biso retour sur scène, bah secret naïe et zanini parcours naïe pratiquement il y a des zéros Alexa qui est plus de 5 ans, Azalaki na fonction de mon côté et voilà les lots à ressurgir na scène politique congolaise ndeko Baïndé Mbote. Mbote mingi de journaliste. Na komona yo santé kitoko elamba kitoko nzoto eza na kolongonu soki yo moko ko biso na bosolo santé za ndengedi. Non mais santé za madame ndengo moni pe ndengo lobi nakanisi pour battre la santé et les bosso likambo ya koyeba kozala pembeni na oyakela biso ali kozongisa katango nyoso makanisi pa na nzambe poko na kosenga kaete akuka kubatela yo apesa yo kimia na kati ya nzoto kimia pe na kati na mulimo yango nde sala kate nzoto ya moto pe bomo ya moto kotambola na nzela oyo ye moko alingi yango monite to vandi lokolo baki wana mbula mitano mbula motoba na chômage mais nzamba bateli biso. Mais ndeko Jean-Claude Baïndé lelo ndenge tozana yo awa tukokolo ba Jean-Claude Baïndé azana nisika. Jean-Claude Baïndé azali élu ya population ya ville ya Mbandaka. Niko bate population ya ville ya Mbandaka balobi ya solo okati ya ba candidat ebele to kendeki wana ni centaine de candidats. Le but pour Jean-Claude Baïndé totombola ye ya onde pouvoir ya solo oyo mususu tozwa kana nomination ezali bete mokonja mboka sepeli apesu ebonga ke yakato to sala mosala mais pouvoir ya solo ndeko journaliste ezali oyo population baza ko pesa biso soki population aponio petit na démocratie yango wana oto yebaka te ke démocratie tobelelaka mais ezali ndete population apesa yo pouvoir apesa yo mandat kende kuna zala molobeli na biso porte parole na biso ba pasi na biso ba susi na biso bisengo na biso yonde ko yebisaka kuna esika ozali nazali élu du peuple yango wana nazali fier ya kolobate merci na population ya ville ya Mbandaka merci na population ya province ya Équateur merci na population ya Grand Équateur pour na kanisi élection na ngai ningi saki Grand Équateur mobimba ebele bandima kite. Jean-Claude Baïndé élu lelo député na province Équateur na ville Yambandaka sima kolekisa mibu mitano pratiquement na chômage uta kolongwa na yo na mars 2013 au fandaki na touche Joseph Kabila zoki décision ya kobotola yo kolongola yo ko relever na ba fonction de babaka na lopoto. Jean-Claude Baïndé souvenir wana esala koni na mutu tango za ko kanisa eloko epesaka pasi mingi na motema ndeko journaliste ezali manière oyo mokonjo ya kala ya ekolo azwaki décision ya kolongola ngai oyo ebonga ya gouverneur bien que ezalaki arrangement batunaki ngai ya solo soki nakoya kondima
kotike bonga wana lokwa bakana na français ko démissionner pona ko pesa nzela na mokonzi ekolo pona makelele kaki mingi na Équateur loko yebi bitumbele kaki mingi oya kubenda na epai na gauche oya kubenda na droite makelele mukona mukolo nyonso ane da epo musala na bandai ko sala oye bandai ko sepelisa population ya Équateur pe population ya ville ya Mbandaka et sala kite ba jaloux ba koma ki ebele okati ya bande ko bai politique ba mono kite mono soto tiki ebebwe et ko zama mute ba ko senga na mokonzo ekolo mbana mbala et il faut Jean-Claude Bainde alonga na Équateur oya ya fundi boye oya ya lobi boye mais suka suka président lobakite nazali na ba service na yoka kamosana ye et oyo nyoso bino bolo bakana ngayawa na mona kate zai ko iba mbongo na kesa leta zai mais nazali gouverneur wa Yambo oyo atiki bilembo les signes visibles oyo te gouverneur lekaki na Équateur nazali ki 27e gouverneur Sima Mindele oyo atongi ba école publique Bainde oyo atongi ba hôpitaux public Bainde oyo atongi ba zando Bainde liboso nanga esalemi te sima nanga pe esalemi te mais manière na luta ikolobawa ndenge nini na longwaki eloko epesaki pasi ezali te mokano ya mokonzi ya ekolo ekwei sima ya mokolo moko to na uti kokunda mama nanga na mabele oyo wana na otika kobosa na yango ata mokolo moko te ata mokano wana ngai moko na ndimaki yango tezala boye na ndimaki na démissionner pona pesa mokonzi ya ekolo nzela ki mezonga na kati ya province ya Équateur mais mokolo baponoki ezaki mokolo malamu te pona ngai etikala souvenir ya moyindo na kati ya motema nanga te outi kokunda mama wayo moboti lelo pe na pokwa ovandi na télévision oyambi bapaya po pesa bango merci batangi ordonnance te ozali lisusu mokonzi ya province ya Équateur te soki nazalaki moto yebi nzambe te pero baka bana français avec des nerfs solides ndeta mususu bakundaki mama pe bakundinga lobi mais siko rapport na yo na Joseph Kabila wazaki mokonzi na yo na tango wana pe lelo mokonzi ya majorité to pe FCC lelo ezandengeni rapport ezali excellent pour preuve sima makambo wana tango président Kabila ayeko ba vérité ya makambo nakanisa sengaki immédiatement tena comme membre ya bureau politique ya majorité présidentielle un peu une façon à corriger bato nyonso baelaki ba rapport à loputa na kombo ya Jean-Claude Bainde alobi il faut nazala wana et puis banda mokolo wana nakutanaka na ye nazama maluli to makanisi masusu ya kolekisela ye akoyamba ngai akoyoka ngai pe accompagner ngai pe na ba effort mingi on asali awa boye na période de chômage pour na kokanisa ka province Équateur bien que réalisation salemaki te mingi pona soit ba ministre soit entourage ya mokonzi ya ekolo ya ngonga ya tango wana mais au moins nazalaki toujours na posa wana ya kokokisa mayena lakilaki province Équateur il faut to bunda to bimesa Équateur na kati ya pauvreté il faut to bunda to bimesa Équateur na kati ya molili c'est-à-dire que to tia mwinda na kati ya Équateur to bongisa banzela na kati ya Équateur mbala mingi bande komona ye na bande ko yana ba projet ayambi pe ba payepa na ye apesi pe ba instruction pour te mwinda ekota na Équateur to accompagner pe mindele mais to zui lo kwa ba kino ba moi ba kala gauche à droite kaka pote ça le matin mais rapport na président Kabila tina moya lelo ezali rapport moko excellent pour preuve na uti kozala elia wa député provincial national andimi tena zonga candidat gouverneur na province Équateur pona kokokisa makambo yonga na zana na moto ba projet na zana na moto étape wana ya candidature na yo comme rapport ezali excellent rapport excellent na Joseph Kabila Mabosani Jean-Claude Bainde pendant 5 ans kino alongwe na bokondi Jean-Claude Bainde toujours chômeur et l'autre côté mais ndeko journaliste il y a 80 millions de Congolais les lotos ya chômage na mboka na biso ça peut avoisiner naloba 90%, 90% ya ba chômeur. Bon bazali na misala
il y a solo temotalobi na saka musala, c'est à peu près 10% ou 15%. Un emploi sûr, avec des contrats à durée déterminée. Mais ebele ya ba Congolais bazali na kati ya précarité, il n'y a pas d'emploi, il y a l'ensemble de la population tout na kati ya chômage, avec des contrats précaires parfois, à durée déterminée. Sur total ebelo bazali osai pa ba na ba magasin pa na ba indien, on peut pas dire que bato na bazo sa musala. C'est pratiquement le chômage déguisé. Mais ce qui Jean-Claude n'est pas content qu'il y ait molonga baïwana. Est-ce que ça la passe wapi? Ils ont kambula mitano. Mais ngongawana politicien za kana chômage te na garda ki contact na base nangai na zala ki tango nyonso ko swana population nangai na zala ki tango nyonso ko kene mibe mona libanda pona koluka makiyele masika ndenge nini na kostambwisa bana ya Équateur pe bana ya Congo ta la population loko pe ba baibinga malamu baeko zongi sanga lisusu confiance na bango pona mbala misato. Il faut pas kobosana te nazalaki élu député provincial na 2006, nazalaki élu député national na 2011. Malheureusement nazalaki na Équateur nazongaki comme gouverneur na demande ya président de la République na ngonga wana, nazongaki gouverneur na tiki suppléant na Assemblée nationale bandeko ya Équateur na bitumba na bango esi la kate bake na cour constitutionnelle na cour suprême. Tango nga nazaki na mbandaka kuna distrait na ebite na lande dossier te na yoki ano baboto liyo ebonga. Mais babundisa kinga baboto nga ebonga. Toke na bango na 2018 ya wabwe. Le 30 décembre. Mais mingi na bango komi ata na 100 voix te. Mais babundisa kanga. Mais Jean-Claude Bende na koloba na yo makambo Équateur ozozongela likambo na banguna ba jaloux bato bazotia bakal baza ko déranger yo. Mais c'est tout à fait normal que la population te. Évidemment na kati ya population to kokuta pe ba politique bazali na kati, mais bitumba ya Jean-Claude Bende za tumba ya génération. Eza tumba ya génération ba moni moi jeune moko banda deuxième république. Il faut pas oublier que j'étais le fils adoptif du président Mobutu. Tango nazalaki tina pe moni na lati et la moyo boye loko ya maréchal Mobutu pona ko kanisa kondo maréchal Mobutu. Nazalaki nganga nzambe, curé de paroisse. J'ai été aimé de manière exceptionnelle par le président Mobutu. Tina ndinga tindinga betude na poto na aussi sa licence nangai na Université libre de Bruxelles na sali 3e cycle na même université ndé na ekozonga na mboka wabwe. Et tumba wane bandi lelo te. Ya komona te mwana mukebwe mokonzi lokola Mobutu atia maele na ye likolo na ye. Apesaka ye ba projet social ya ko réaliser na kati ya province ya Équateur. Bitumbe banda wana. Et puis kokoba lisusu na bima gouverneur na nzela na bangote na mi sali ngai moko na sali parti politique na ngai moto moko aza na contrôle na ngai te du et pas na biso balingaka te ke mwana obima bebo il faut parapluie ezala. Mais moi j'ai dit il faut casser ça. Moto oya tangi azali na bwanya asengeli pe kubima nzela ye moko. Mais justement Jean-Claude Bende bakulu to pe ya Équateur mingi baza ko funda yo ba Jean-Claude Bende boto sezate na bakulaka bakulu tunaye. Et deuxièmement Jean-Claude Bende conflictuel alingi batata kolukelaka batutango nyoso ba problème on a bango pe bazo kangela yo nzela. Est-ce que zone di ma funda wana nyoso ndeko journaliste tout le bakabo sembo. Et je préfère na occasion yo na loba bosembo. Jean-Claude Bende conflictuel. Jean-Claude Bende amema bakuluna na ville ya Mbandaka. Jean-Claude Bende atosaka bakulu tuté. Kaka ba politicien. Apprécié Kombo Rabi ne change pas. Est-ce que population bazali na même vision ya Jean-Claude Bende? Bomo la Rabili ta on a kende Mbandaka. Na occasion pe oku kolekisa bilili ata oya suka oyo na keneki na Mbandaka. Ndenge population ya Mbandaka. N'oubliez pas que s'il y a un peuple aussi compliqué na RDC Netozali, c'est le peuple équatorien. Oyo bandimaka mutute. Pour moi to ya Équateur, ce qui andimi yo lobo ozali moto ya ba vertu. C'est-à-dire botami na mabongi et puis au batela ka mabongi na tosaka bakulu tute e ko banda boni. N'oubliez pas que j'ai eu un parcours sacerdotal. Que Nazala qui formé dans de meilleures écoles.
oyo ke bakoyebisa ngai koyeba kotosa bakonzi koyeba kotosa bakulutu mais koloba vérité koyebisa moto te likambo oyo sali wana ezali malamu te koloba te il faut be bana ya babola mokolo mosusu bakoma bato. Ça c'était pratiquement philosophie politique nanga na Équateur ya koloba te il faut mokolo moko bana ya babola bakoma pe bato ezala kaka bato yo tete bana na bango baza kotanga bango kombo mais ezala pe bato yo mono ya botami na famille pauvre moko mosusu abimi lokola nga na bima nzela na ndenge na moko tango bamoni oza kosala ndenge wana oza kobunda yo moko po bima nzela okomi impoli soki lokola na gouverneur batindi mbongo na province Équateur kulutu mosusu ano il faut tindela ye mbongo non mbongo ye na mbandaka otindelaka bango na Kinshasa mbongo ye na mbandaka otindeli bango na Kinshasa soki osali yango te okomi moto mabe okomi impoli nakokamata natanga bakulutu basote na huyo pesa bino exemple ya moko kaka. Comment expliquer so nakamati kulutu lokola bongo auti ko combattre ngana l'élection to uti na gouverneur Michel Bongongo ministre d'État et ministre ya fonction publique soki na lobi oyo ngai Jean-Claude Baindi na sa pona kulutu wana na deuxième république mais botu na ye na zo bango polele eza teke pona bimisato secret mon côté mais a commis chef ya maison civile ya chef de l'État la deuxième république par quelle magie ngai Bainde ne na proposa qui et pas na maréchal Mobutu a nommé chef à maison civile ya chef de l'État. J'avais quel âge? 29 ans. Tokei na ba élection ya 2007 ya ba sénateur na voté kulutu wana gratuitement pour bima sénateur. Pour bima sénateur. Abima qui n'a 2 voix dont la mienne. A commis sénateur. Kokoma commis sénateur, avec Kokoma ministre d'État, avec Kokoma ministre à budget, le ministre à la fonction publique, ministre intérimaire na défense publique, la défense nationale. Et j'ai beaucoup contribué. Donc il fallait qu'on a voté sénateur. Non, il faut qu'on renouvelle la classe politique. Nabi voix nangai pongai mo nazaki candidat sénateur na lobité na uti ko député national député provincial mokonzi Joseph Kabila autorité morale ya FCC aponinga na za candidat gouverneur il faut pas que na komba gourmand na tika na ambition ya sénateur mais na kati ya ba candidat na poni jeune oyazali jeune te akota akoma nani sénateur un jeune 34 ans Etumba Tristan ba commis sénateur ba voix oya bimaki nango za ba voix ya député nangai o balinga pe ba voter ngai gratuitement ça que na pesa bango même likuta il va na commis sénateur mais parce que na lobi ke na ko voter au sénateur te na ba député nangai te poto poni to pona to voter sénateur mususu ba Etumba bandi. Jean-Claude Bainde, est-ce que vous pouvez expliquer biso et l'okonine les kaka ce que pays et pas population courir les kaka malam problème est à la kate. Mais ce qu'on commune à niveau, na second degré de bakolo banalo poto, na maboko ba député provinciaux ya Équateur, c'est comme si durée de vie ba indesou qui la rendé wana. Donc bon moina yesu ki wana, il faut pas bloquer porte. Et salami na tango ya Tony Bolamba, tango zaki na élection na ye, et ko se répéter lisusu na tango ya Bobo Boloko wana élection ya Suka, awa tomoni na ebandeli ezaki malamu. Jean-Claude Bainde, Mbanda qui PC à niveau provincial, à niveau national, mais tant que nous les cas, les second degré, na indirect, wana ndeli sika likambo ezali. Yona ba député provinciaux, likambo ezakani. De journaliste, merci mingi mutuna wana. Je pense qu'il faut bosser mbwezal. Au cas il y a ba député, il faut le dire. Au cas il y a des députés provinciaux au biso na bango et belé bazali na personnalité té ya koyeba koloba non pe kotala réalité en face et réalité za nini eloko nini population baza ko senga na biso na 2009
l'Assemblée provinciale, il y a Équateur, Grand Équateur. Les députés bazalaki 108. On a besoin d'un concours, il y a bakulu, tout est pendant comme gouverneur. Na solo la kana ba député ngai moko. Na confiance président Joseph Kabila pesa kangai. Et ça là qui te nabimaki gouverneur na premier tour na 65 voix. Na 65 voix. Na sali misala pe et monani. Moto moko taki ko wanga na misala Jean-Claude Bainde comme gouverneur en Équateur azalité. To komi na période ya Bolamba. Effectivement bango nyonso ba ko kota na cadence ko bundisa ngai ko tanga ba kuluto ko ba rito malokondo ba ko bundisa ngai bongo Michel ba ko bundisa ko kanga ba député ko intoxiquer ba député ko hebisa bango makambo ezalaka te. Et n'oubliez pas que Bela ba député ba utaki na bamboka mais moto timboka moni un ministre d'État ebisi ke likambo yo ko sala yango akopona nani akoyoka nani. C'est ce qui venait de se répéter mais pour la mbalo ya bobo ezali plus par rapport à la corruption tellement que régné makasi et puis mokonzi ekolo président de la République Félix Tshisekedi alobi il faut combattre la corruption. Mais la meilleure façon de l'accompagner dans ces combats, c'était quoi? C'est de retirer ma candidature pour la kisate bino population bolingina zonga gouverneur, mais l'ambiance ya ko corrompre ba député na ko kokayangote parce que et ko suka nini na koma presque esclave ya ba député. Ole na sa la bino population na ko banda ko kamata mbongo ya province na pesa ka ba député. Or moi je suis voilà, moi je suis un bâtisseur. Ceux qui n'ont rien à faire en Équateur, en tout cas une province comme l'Équateur, ce n'est pas là où on devient riche. Ceux qui gouvernent l'Équateur comme riche, le bâti est au sein de Moussalate. On comme riche en Équateur comment? Avec quelles ressources? Et dans cette multitude de pauvres, on comme riche comment? Est-ce que tu il faut kabulana bato. Mais ceux qui na linga kina kende kuna, c'était avec les ambitions ya koluka ko booster province Équateur avec la concurrence ya ba province voisine pour que Équateur ville mbandaka etikala toujours pour le développement pendant grand Équateur. Mais déjà malheureusement combat wana et salité tango ba kulutu pe ba koti na ba intoxiqué ba député mbongo pe tambola non bomba nzoto kokota makambo te po suka au comme gouverneur. Mais le président Félix Okwa alobaki te akotinda banquette et kokende partout ben total ceux qui bo ba bimaki na ndenge ke ba pesa ba mbongo to ba sénateur to ba gouverneur mais ceux qui président Félix a simbi mobeko na wana décision na wana je crois que belé ba kokwe. Mais ndeko bainde nangina tuna motuna moko parce que zozongela ngo pe mingi yona bakulutu. Est-ce que likaniso le beaucoup mi malamu ozaki nganga nzambe est-ce que likaniso la kayo mi kitiso que ndoluka bakulutu na yo bo fande sika moko bo lié biloko na bino Équateur nzungu moko maboko sika moko o mi kitisi liboso bakulutu na yo olo sala bras de fer na bango. Ndeko Jacques je crois que moto azali na éducation na ye. Oyangai éducation la joie ezali koyeba komikitisa na kanisi liboso ya élection yo boye na mekaki kota bakulutu banso to sole na bango endundu bononge na talakiye mokolo wa pombo na talakiye je l'ai même accompagné pour l'élection na ya sénateur Nathalie Henri Thomas Lokondo le lendemain le même jour il y a proclamation des résultats. Il y a des députés nationaux. To tambolinga na ye balabala moko, to kete pa na ye, to solo li en aparté, na ebise kulutu to bomamoto nyonso o eleka na campagne électorale eleka, mais le plus important de que to tala yo ko ya lobi pour la province na biso Équateur. Et que naza toujours na posa wana ya kuzonga pote to tonga ensemble province na biso Équateur. Na uti mbandaka na yawa na keko tala honorable Sambo Kolombe et pas na ndako a publié pe yango na ba réseaux sociaux. Mais tant que comité to koma na moment ultime ya que to kende effectivement to concrétiser réconciliation na sala ki na bango. Je crois que la plupart d'entre eux
sont revenus toujours alors donc la bango wapi bisika bango bakotanga na kota kate ba boîte na kota kate bar na kende kete alors tondo kutana wapi poto mela kopo isika moko. Est-ce que tokoko lo basiko que sort ya baende pona Équateur, en tout cas leadership Équateur et ça c'est fini baende faut bosser en Équateur. Non parce que 2 fois aux Omeka porte zo kangamaka. Non, les journalistes leadership d'un acteur politique par rapport à sa base n'est pas lié à une fonction. Et ça lié à la fonction terre. Tout il faut à la gouverneur non. Ceux qui n'ont matière avion lobby, je décide de quelqu'un bandaka population lobby naza koya boya mbangay. C'est ça le leadership. C'est-à-dire que population ne ba pesio ba tombola yo. Ce n'est pas cette fonction là de gouverneur ko ça qui naza la bainde. C'est cette population là de l'Équateur qui fait que chaque jour je suis ce que je suis. Alors biso eloko toko ça les alliés ko accompagner le président de la République na ba réforme. Notre constitution doit être révisitée. Ezala na cadre ya ba article oyo e kangemate oyo ba tia fungola te mais ba article oyo to sengeli ko salate il faut ko changer mode de scrutin président de la République alobaki yango Félix Tshisekedi il faut to changer yango. Un gouverneur ne représente pas 21 personnes le quoi l'assemblée provinciale ya Mbandaka lelo. Le gouverneur doit être l'émanation directe d'un peuple, d'une population. Token des campagnes auprès de la population. Population à Pona. Baye a chopo bakei na province mobimba chopo ba tamboli population bino na bino nyoso boyaki a biso toponi intel. Soutien direct universel. Toko senga na président de la République a kokisa yango. Il a exprimé ça comme volonté politique naïe à Kokisa Yango. C'est très important. Parce que qu'est-ce qui se passe dans l'élection à la gouverneur? Il faut avoir beaucoup d'argent pour comme gouverneur. Il repère sa député 20 000 $, 25 000 $, 30 000 $. Et c'est ce qui s'est passé à l'Équateur. Et dans d'autres provinces aussi. Nous ne devons pas avoir foi aux yeux pour la Koloba. Il faut tout le bas. On doit dénoncer le mal. Même pour aider ceux-là qui sont aujourd'hui gouverneurs, qui basent à la main libre, il y a que diriger la province. Sinon, tu as comme otage, il y a gouverneur. Otage. Il n'y a qu'une seule province dans le Grand Équateur qui a fait exception. Je le dis, la main sur le cœur, c'est la province de la Mongala. Mongala a fait exception. Bah, voter gouverneur na bango ya lelo sans qu'il appelle sa bango un likout. Il était parmi eux. Comme député provincial, bah lui non, pour la biso, tu voter yo. N'oubliez pas qu'il est de l'opposition. Azana Mbongote, il n'a jamais travaillé dans les institutions. Un ancien séminariste, mais il est passé gouverneur. Coup de chapeau député de Mongala. Jean-Claude Bayende, Ozo Kanisa, ni pour na avenir politique na yo. Batoualobi mais otingamika Équateur ango est-ce que vous pensez que na makamsusu otala liboso au sol légal Équateur kanisa makamsusu Jean-Claude ministre Jean-Claude mandataire Jean-Claude Bayindazo sala ambassadeur quelque part un homme politique ne peut pas être lié par rapport à une fonction. Ezala qui demande à la famille politique FCC validé par le président Joseph Kabila, autorité morale, il y a FCC. J'ai dit non. Ils sont là, ils peuvent témoigner. Dans le bas qui non, je ne veux pas y aller. L'atmosphère est malamute. Le climat n'est pas bon. Et tout le monde dans la salle, dans la réunion, il y a bureau politique, il y a coordination, il y a FCC. Tout le monde s'est levé pour dire tu dois y aller parce que c'est l'autorité morale qui te demande d'y aller. Mais PPRD embrouillé. PPRD, y compris. Parce que celui qui nous a annoncé ça, que Baïnde est désigné pour l'Équateur, c'était le secrétaire permanent du PPRD Chadari. En même temps, Babimisi Karteya, des candidats à PPRD, et c'est à lui qu'on a donné les moyens pour te Akende pour gagner l'élection. Mais après tout, on joue avec qui? Na Kabila, ton Baïnde. Moi, je crois qu'ils ont plutôt poignardé Kabila au dos. Ils ont Baïnde. Parce que Kabila qui a dit, j'ai choisi Baïnde. Je validais les tickets de Baïnde. Avec un vice-gouverneur du PPRD. Babimisi ticket moussou sur la PPRD. C'est pas Jean-Claude Baïnde. Je mène ma vie, comme toujours, une vie modeste.
Et je suis élu du peuple, je suis fier de l'être. Même s'il faut 5 fois, 10 fois, je serai toujours élu. Élu, réélu. Population Mbandaka va voter toujours. Baïbine na Vandaka na bango, baïbine na Liaka na bango, na tango ya passe, na tango ya bisengo, na zaka toujours na bango na tika ka bango. Jean-Claude Bayendo dirait batu mingi bazo tungisa yo o bazo ko bundisa yo ndenge yo moko ozolo bayango. Baza mingi bato baza na famille politique moko na yo. Bozana bango na majorité présidentielle à Kala, na FCC, ba notable ya Équateur. Est-ce que FCC zaka kesika malamu esengeli yo évoluer politiquement? Est-ce que makanisi ça que olongwa na yo ke nesika msusu? Non, je crois que et tout malakata même famille politique, ils allaient loko ebotami les loté. Tozana kati ya province Équateur, province Mouké, Mwandamba ba leader bazali, bango yoso bakolinga ke lobby anga pe batanga ngai ministre na compte ya province Équateur. Nga batanga ngai ADG na compte ya province Équateur. Maintenant, que Jean-Claude Benzaz a émergé de manière exceptionnelle. Il fallait voir les jours, il y avait l'élection le 20, le 30 décembre 2018 dans Mbandaka. Où dans tous les bureaux, il y a vote, il y avait que le nom de Baïnd. Dans tous les quartiers, il y avait que Baïnd. Dans tous les bureaux, il y avait qu'à premier. Tant qu'on assiste qu'on votait dans un collège, mais il y a certains candidats qui parcouraient tous les bureaux pour influencer les électeurs. Mais à ce moment, il y avait que le nom de Baïnd. Je fais quelle magie? Je ne sais pas. C'est la population qui a voulu à ce que Ezala Nengewana. Alors, cause à la leader, Ezali te que les lois babundisangai na même famille politique ngai et puis na kangamaboko non. C'est les combats politiques, c'est un combat permanent. Na kutika yangote. Il faut aussi dire que Jean-Claude Bayinde fait beaucoup de jaloux par rapport à la popularité d'Angaï, par rapport à la confiance population et c'est tout à fait normal que Bato Babundi Sangai. Mais confiance, ils n'allaient pas à Bakundi Ekolo. Côté qu'en FCC, tout le monde en FCC, on est allé Kambo Naga Komanyolango chaque jour. Parce que Stango au habité, et si quand vous allez, Bazako Bundi Sayo, et qu'on continue comme ça la Bato confiance, à moins qu'on a la naïf. Mais j'attends le moment venu. Nako solo lana autorité morale ya FCC nako pesa ye makanisi nanga nazana ngole loyo soki ke toyokani ezamala so pe toyokani te. Je crois que nako remercier na confiance nyoso pesa kingai et puis a renouveler ngo plusieurs fois et nako pesa ye merci nako bosa na été na oya sali na bomo inangai mais o etikali politiquement na ko évoluer place mosusu soit en indépendant soit dans une autre plateforme politique. Parce que la plateforme politique, il a eu comme belé, hein. Faut pas oublier. Tant que tu as la télévision, tu moni ba image moi Kalamingi Teawa, Jean-Claude Bayende na Kinke Mulumba na Bandundu na cadre la plateforme ABC. Jean-Claude Bayende akumbi Kinke Mulumba ya Bandundu amemi panaye na Équateur a sali pe démonstration de force na ye. Et finalement, soupçonné Kobima, qui Jean-Claude Bayende na Kinke, Balimba Kuta na Bemba, Tangwa Bimi na prison awa, Pesimanango, Kinke Mulumba, sali déclaration pour l'Okobagaza sous la majorité qui a déposé candidature na président de la République, Pelelo, Azapene à Félix Tshisekedi. Est-ce que pesanteur, on est obligé d'appeler Jean-Claude Bayende Toazaki, Penenaye na ABC, Sika, plateforme Bozalaki? Des journalistes, moi je crois que il faudrait que Nabomoito, ça la part des choses, parce que c'est ce qui n'arrive pas aux Congolais, entre une relation interpersonnelle. Le roi te batomi balé, balingani, bazali, ba camarade, na option politique ya moto. Le procès Kinke, c'est un ami, un grand frère que je respecte beaucoup et qui m'aime beaucoup. Et je crois que il a pris le courage politique à Globaté na longo na MP. Na Kei na Cash, je suis candidat président de la République. Il fallait avoir le courage de Kinke pour le faire en ce moment-là. Et à Salakiyan. Mais je lui ai dit coup de chapeau. C'est un acteur politique. Mais il ne m'avait pas embarqué avec lui. Bien que de manière comme on en a chaque jour. Bien qu'il y avait trop les soupçons qui pesaient sur moi. Ah non, Baïndé est avec Kinke, Baïndé ceci. Mais je suis allé aux élections. Non pas dans la couleur politique, mon sous. Dans le cadre du regroupement d'Abisso ABC et j'ai battu campagne pour le FCC.
na Zongia Waboé, je suis toujours avec Kinké. Il est avec le président Félix Nakache. On se voit de manière permanente. C'est un ami. On a parlé de Jean-Pierre Bemba. Mais Jean-Pierre Bemba, c'est un frère. C'est un frère. Au-delà d'être un homme politique, moi, je n'ai pas connu Jean-Pierre Bemba, acteur politique. J'ai connu Jean-Pierre Bemba comme un frère dans sa famille. Ceux qui n'ont pas de chaussures dans la katanda konangawa, parce qu'ils ont gardé des souvenirs, vous allez trouver 2 ou 3 pères au papa Bemba. Après ça, mais c'est un frère. Comme on a Jean-Pierre Bemba, je n'ai besoin d'autorisation à Moutouté pour que je dise bonjour à Jean-Pierre Bemba ou que j'aille visiter Jean-Pierre Bemba. C'est parce que je n'avais pas l'opportunité à Kokomakuna. Mais aller rencontrer Jean-Pierre Bemba, ou voir Jean-Pierre Bemba, saluer Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas un péché mortel pour moi. Et ça le soumouté parce qu'il reste un frère. Le colate, naebake nakata libota nae, tant on a tangi, classe na poto, bien moussous na malek aux assos nae vacances, na zonga poto, papa on n'a qu'à n'est pas n'andekono Jean-Pierre a fait ça au billet aux ongles. J'ai voyagé gratuitement à Sibé Airlift. Jean-Pierre Bemba peut s'en habiller. N'a pas habillé pas na papa. Mais alors, je ne l'ai pas rencontré en Belgique. Je n'ai pas eu l'opportunité de le rencontrer tant à Bimi. Mais Babrouye Tambolaki, Baïndaka Mona Bemba. Mais j'ai dit le rencontrer, même ce gars il est là dans le talaye, c'est un frère. C'est un frère. Au-delà de sa position politique, na position politique n'angai, mais il restera un frère. Tozo comme Nasuka Masolo na bison de Jean-Claude Baïndé. Mais si vous Massolé Zobeta pour le gouvernement, Jean-Claude Baïndé, Toko Soutoukapé, le ministre du gouvernement, est-ce que aux Anakate Masolo, Anato, ils ont tabouté? Choix, il y a un ministre, ils allaient les Camboya ambition. Motoma Robaté, qui n'a pas d'ambition comme un ministre. Ambition, qui n'a comme représentant de la population à Équateur, Nakatia, Assemblée provinciale, et puis l'Assemblée nationale. Na CGT pourtant on a CGT pourtant on a qui candidat gouverneur, il fallait na ça le choix entre assemblée provinciale et assemblée nationale. J'avais choisi l'assemblée provinciale pour na maximiser chance de passer gouverneur na tika qui suppléant awa l'assemblée nationale. À tout moment je peux revenir. Là n'est pas le problème. Mais quand on a ambition de yangoana, ambition que population na yepa na bino na comme sénateur, na comme gouverneur, comme député national, député provincial. Mais le reste, où est la nomination, ils ont la famille politique, je ne peux pas cultiver dans ma tête aujourd'hui que lobby, président Félix, Tshisekedi a nommé un ministre. Sauf quand on nomme un ministre, je me mettrai à son service, toko sale la école, na moi boanya muketo za na mutu, toko ti expérience na biso na disposition na ye, toko sala na ye motema moko. Pour tout ça, il a été alonga na mission aux population ya Congo bapesiye. Ezali mokumba monene. Mokumba oyazui ezali mokumba monene. Ceux qui toza na motema polele, il faut à la FCC, il faut l'accompagner de manière sincère. Et tali likamamboka. Ah oui, likamamba regroupement politique tel que outia moto bakal nanzela pour que lobby bo abo remplacer bon mon échec na ye pour te bo sekaye lobby pour que population bien ah non, yé peut échouer. Non. Il faut travailler pour l'intérêt du pays. Mais il y a notable il y a Équateur, Makamboleki l'Assemblée nationale, Bana Équateur, Mibale, Henri Thomas Lokondo, na Janine Mabunda, Oyebi Malamu, Bandongwani Tina Sukawa, pour na bimisa président, na bureau définitif de l'Assemblée. Mais yo en tant que notable Équateur, en tant que mona Bana Mibale, il y a Mboka na yo, Bazo Bunda. Au fait, et ça là qui est non, je ne peux pas cacher en tout cas mon choix. Moi, j'avais choisi pour Janine Mabunda. Mon choix c'est Janine Mabunda. Pour plusieurs raisons. Janine Mabunda avait plus de chances de passer comme présidente de l'Assemblée nationale. Tant qu'on monite dans la longueur d'avance, au Kolinga Mutu, pour faire quoi? Ou diminuer ma chance ou permettre que Abima, parce que finalement c'est le grand Équateur qui sera aujourd'hui en l'honneur. Il y a comment là que non, Janine Mabunda est passée présidente de l'Assemblée nationale. Une première fois dans l'histoire de ce pays, moi c'est Aliboso à Kamba Assemblée nationale. Moi je crois que Kouloutou Henri Thomas Lokondo a beaucoup de compétences.
azana mayele mingi, azamo lobeli munene, mais il pouvait rester sur le banc na kati Assemblée nationale pour accompagner de connaître à Mwasi, ya pour longue Tumbaona. Moi je crois qu'il y a vraiment pas à dire que bon Itumba Équateur na Équateur, il fallait non, moi j'ai dit je fais le choix de même au-delà de la famille politique. Alors tout ce que ça motuna oyo Église catholique pe oyo mokolo bioza kinganga nzambe ozamingi na contact na Église catholique o to moni ndenge makambo ezaki tension ezaki makasi avant ba élection, pendant, même après na conférence épiscopale nationale et puis finalement to yoko mona image ya suka awa Mosengo cardinal pe ndeko Félix Tshisekedi basimbani pe monseigneur cardinal Mosengo alobi yango libosa ba bandimi nyonso que bokonzi ya Félix Tshisekedi esengeli à la bénéfique pour la population. En fait, réaction a eu en tant qu'acteur politique na position nyonso wana Église catholique ezani. Ndeko journaliste, pour être vrai avec toi, nazali catholique. Je suis né catholique, je vais mourir catholique. Je suis fils de l'Église, les produits de l'Église catholique. Je ne pourrai jamais me mettre en conflit dans l'Église catholique. Ozala nani, osenginga musala wana ke kene kokota na conflit dans l'Église catholique. Non, rien du tout. Mosengo c'est un père évêque, un cardinal. Papa Mosengo, il me connaît parler, non, il m'interpelle de loin. Il m'approche, je l'approche, il m'appelle Yaka Govandawa. C'est un politique, n'importe quoi. Bon, moi je crois que l'Église catholique est sali mosala monene na kati ya mboka oyo. Église catholique est sali contre acteurs politiques à ta côté. Église catholique a sali ko prêcher vérité à évangile. Ko la kisabiso polérete tala nzela to senge to landa yangoyo. Église catholique ezali ni pour ni contre motote. Lokola archevêque Ambonga Lobaki du mal bola mupe koki ko botama. Balobi tete bazali contre na liboso bazali contre président Kabila te. Balinga kinde te bosembo ekota ke élection ça le manamboka pour que population va m'y retrouver. Souci église catholique ezali ke lobby mboka etambola malamu. Misala ekota na mboka nzala esila bo pito kisi ekota bana na kelasi batangi mamalamu ezonga ndenge ezalaka liboso nga na tangi na école catholique. Je connais la qualité de l'église catholique. Ce qui lelo yobwe ba évêque ba critique qui élection ya président Félix Tshisekedi. Ce n'est pas qu'ils sont contre le président Félix Tshisekedi. Comment ça n'a été que président Félix Tshisekedi azana papa ndeko ya papa na ye mama moko tata moko azali pe épiscope monseigneur Mulumba bakoki kozala jamais contre mwana oya botami na kati ya makila ba catholique te mais balobaki ndete élection et salemi malamu te mais atako sa malamu te ozali wana okomi président république zala président pona bolamu ya bana ya Congo. Je crois que en dehors de ces messages église européenne sa message mosusu te po batinda ki ba observateur selo bango to mona ki pona biso ezali boy mais ceux qui seni le que non pona seni o abimaki nde président Félix biso nyonso sima président Félix to salisa ye alonga na etumba wana o yazui ezala cardinal Mosengo apesa ki position na ye mais du fait que c'est Félix qui est là il est président de la République ayamba ki mokola pasika assemblée messe asengi ke asa musa malamu pona bolamu bana ya Congo ezala archevêque ya Mbongo ayaminga mbana mbala soki azali koloba likambo ya mboka azali contre le président Félix te azali pe contre président Kabila te azali kotala nde likambo ya mboka ke mboka etambola malamu. Merci. N'importe qui oki kozana mutu ya mboka soki otambusi mboka malamu okozwa kaka bénédiction église catholique. Mais en ce qui me concerne nazali mwana ecclesia et puis nakotosa ecclesia nakotosa batata episcopo tina suka bomwe banga. Tokomi na suka ya masona biso merci negondi maki ko yamba biso motuna moko mais toye ko sala émission pa na yo na ndaku a chômeur komona yango ndenge zali osali mbongo ya potonga ndaku ndako na tongi yango pendant période de chômage. Pendant période de chômage ezali organisation na yebaki ko milengela potango za ko sa musala
oza kozwa pe mwa salaire, oza pe kobomba yango na mwa na kati ya compte na banque. Maleme na tongi ndako lelo tilobi te ne toza komona bandako za kobotama na Kinshasa te ki mota kotonga immeuble 6 mois après akoti bato bavandi mais ndako na tongi yango soki simambula motoba sambo na zumwa saki na nga sima na yena Betty Brick na zumwa eteni ya nini ya marbre na yena chepembeni maleme tala na tambuli ndako yango emoni na yena vandi lokwa moto asengei kovanda. Ndeko Jean-Claude Balinde, merci. Merci na ndeko journaliste. Merci na bandeko balandi ndenge bosepelaki kolanda pe lisolo na bokebi makasi oyo toyambi ndeko Jean-Claude Balinde tafe eliko gouverneur yakala ya province Équateur azaki pe candidat mais a retiré qui candidature na ye azali député national élu député provincial élu et voilà mokonzi ya parti politique Alliance démocrate chrétien ADH. C'est pas ko yamba biso na ndako na ye voilà to ici masolo boyoki nyoso esengela ki koyoka numéro de téléphone des ali ceux qui besoin ba préoccupation makamususu bokomela biso to kozongela ye lokola acteur politique akoyamba biso po zongisa biyano na ba question obino boko tuna biso boza ebele na Kinshasa Brazzaville Mbandaka mokili mobimba na YouTube bozona na biso botika na malamu to kutani mbalasima. Nini bolo bate ba pasi abole bo monate tolo bate toko vote lisusu bino toko vote lisusu bazoba na bino toko vote lisusu bino toko vote lisusu boko la power